Fally Ipupa. Il est là pour faire rigoler à Zalaki. Si il fait rigoler à Zalaki, ne bangonyo so bazaliti. Non, bangonyo so bazaliti. Tu es baka wenye sukaka na tutu kaluchi. Pour histoire et musique. Toke mana cours à musique. Donc tu es baka wenye sukaka na tutu kaluchi. Baeko batisa Hervé Ferry. Hervé Ferry aeko ça la 5e génération. Yango bimisa ki bangonyo so wana donc eza mabete tangu mutu azoyeba ke Lazare pa azali. Abimisi Lazare na kunda mabeni. Tozane suko yoka frère na biso Fally Ipupa. Mais un album n'a marché, Tokos Gold. Et au Canada, Gold, il y a comme des Gold à Chimboki. Et au Canada, il sous-souté. Nana Ketchup. Moi, c'est Fally. Non, biété. Oui, biété. Donc, quand on a bêté, on a la vérité. Non, biété. Il n'y a pas de Nana Ketchup. Nana na ebi ya Maïdi. Nana Ketchup ba fan VIP international. Ketchup na ebi atoke ko somba kamundele na so bi meti tout de Ketchup c'est nongo nyoso ba hotela. Quand afanda atala buzoba o esamina seko ba tusuba sai ba 4 disques. Foi na foi. Oh, nesi nani. Et ba bandi on ba 1 2 3. Basa ba singa. Basa la boy, et en plus par comment la technique mon bout. On basa erreur que baso perdre yo kaka. Na sali sona nani. Na sai ba complexe sona nani featuring. Ba comment ba on se za sous featuring te. Boka sona. Soit tu es lelo. Soit tu es na ba rappel. Mutaleki bendo. Ça te lelo na monde. Chili. Mutaleki ya zate. Eloko na zoloba. Ai mtakota ngana nzela ye. Yango eloko na zoloba. Frère Gola azalaki na tanga. O Nzambe apesa ye. Donc à tous en étoile à taille pour qu'il y ait des classes autant qui des choses à on a boania. Bon moto ezalaki ba yo ko tsa intelligence au professeur Ayakana. Yango eza grave eza raison eza bongo. O bongo to ko ba wa ranson lelo. Igwe de la forêt. Biloko azo ça lelo soit ça protéger base. Azo protéger ba na enios. Oh, ils en est bongo. A protéger. On langage yango yango. A protéger ba faire tout protéger base. Parce que mon ba comment que bana boyna bana boy. Bazaya. Yango to mona be Bill Clinton abi quartier là c'est comme une chorale. Politicien Yibambong, so bongisa mboka bongisa. Moteke teka kwanga. Sango lobana micro, voix tike l'affaire. PD asala ki PD. Lesbienne asala ki lesbienne. Mutu pe a filme ya porno. Asala filme ya porno. Mutu a filme bitumba pandam asala yango azula ki passeport rouge. Ebi ya mpaka. Okum na mama ba PD ba film porno, tout ça ils ont un rapport en ligne. Et ça le sens c'est que mutu nyonso oya kana ba bêtise atika pourtant eza ya faire rigole. Bonjour. Ba Mastato ya Michigan. Basina Mibale. L'ingénieur Sabino Kaketo soutenir Arnold Mido, Mr. Sapis, dans les États-Unis. Et moi, l'ingénieur Sabino tout s'abonner Mingi pour nous soutenir Emergence TV, Emergence One TV. Ils ont un katakin, Zelo Kamboka. Merci beaucoup chers amis, chers abonnés de Emergence One Télévision, la chaîne qui vous informe en temps réel. Et Tariq Ngango, le richissime journaliste Nzambe, à la présentation de cette grande émission que vous aimez beaucoup. Je vous dis bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Vous êtes disséminés à travers le monde entier, aux États-Unis, en Australie, en Belgique, en France, en Irlande, en Allemagne, en Afrique du Sud, en Angola, en République démocratique du Congo également. Partout vous êtes disséminés. Mbote, Nabino. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission, nous allons parler de l'actualité. L'actualité, en ce net moment, elle est dominée par dynastie. Dynastie, quand on parle de dynastie, nous voyons directement Ferregola, Papa Hervé Ferregola, où hier était sur le plateau de Bossolona Politique avec notre confrère, notre aîné Israël Mutombo, affectueusement appelé Papa Sango. Dans cette émission, Ferregola a décortiqué plusieurs sujets d'actualité concernant l'album Dynasty, concernant également sa carrière. Il a également parlé de ses collègues musiciens, il a également parlé de ses aînés tels que Werason Kofi Olomide. Au cours de cette émission, nous allons essayer de décortiquer ça
j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous Sajamboka Yampaka Ramas Gola. Avec lui, nous allons essayer de parler de tout ça. Et aujourd'hui également, c'est son anniversaire. Je profite également de lui souhaiter joyeux anniversaire, que du bonheur, plein de bonnes choses à toi, mon vieux Nzamba Zana Batela. Si déjà exaucé derrière la caméra est d'accord avec moi, à Fongola, on appelle ça Yampaka. Moté, bonjour Yampaka. Bonjour, Tariq Ngamou ya Nzambe. Bonne santé. Kitoko Nangolo ya dynastie. Nangolo ya dynastie, je profite de te souhaiter joyeux anniversaire. Merci. Que du bonheur Nzamba Zana Pambola. Mais c'est bonne humeur, on a bien il y a une minute déjà passé aussi. Ndenge ba mère nanga tu ya ba Gaulois ya ba Gauloise bolanda biso mère était la Gauloise en direct de l'Hollande Yampaka yo, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ma jolie Kouete, maman Meje Wandanda, maman Fanta Fofana, maman présidente Emmanuel Kalonge, les sages Yannick Kainga, la monnaie invisible. Plein de bonnes choses à vous tous. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Yampaka. J'espère que appel Nabino, message Rosala est bien vraiment Gaulois ou à défendre les padres jusqu'à la moelle épinière, hein, parmi les défenseurs, il y a Papa Hervé, Yampaka d'entrée de jeu. Hier, Papa Hervé dans l'émission, il y a Sango na Bosso na politique. Nous tous, nous avons été contents de mon Rigola. Il a bien parlé, la maturité, puis tout le monde a un niveau. Dans tout ça, émission les gars qu'est-ce que toi tu as retenu d'essentiel dans l'émission? Il y a bien une émission. On a retenu il y a bien Mozalisi Animi Belilingi. Mozalisi Animi Belilingi. Donc Papa Hervé, leader de la 5e génération, Animi Bandeko Oye a fait chance pour la 5e génération pour écouter les lotés et continuer. Quand tu parles qu'Animi Bandeko, Animi de Sinani. Oh, mais tout à l'heure émission bisonioso. Et ça ils comme au marché ba monter. Voilà. Donc baba nana on a funda pas sango après ba epa na biso. La funda pas sango ndem ta sala émission qui toko bongo. Pour kuna zaka bo batangi kombo na ngai, batangi kombo na lobby bazana zela on examen d'état. Baboka ba poudre na banda kuna ba. Alobi kombo na ngai. Alobi kombo na ngai siko moni makambo. Voilà, merci beaucoup Yampaka. C'était une très belle émission dont nous avons vu Ferregola dans tout son enthousiasme à lobby bien et ça là qui venait plaisir à trop Koka Papa Hervé a décortiqué ma cambo à niveau. Quant à moi, j'ai une image de photo tala. Comme ça, après image wana, tout analyser en ngana yo la sage Mboka, au sur la bien. Comme ça, tout bête à image wana. Exaucer son image yo et ça a plaisir na. Parfaite Modia, Maman Paradis. Un plan de bonnes choses à toi, ma chérie. Parfaite Modia. Autrement dit, Maman Paradis. Que du bonheur à toi, des gros bisous à toi. Tu es la bisou comme ça tout à l'heure. Vocal à Falini, c'est pas ça. Mais vocal est belé, bien allé. Hein. Non, tout le monde, on a besoin de belé. Le fond a un bango. Si. En tout cas, vraiment qui hein. En tout cas, qui parmi les bosseurs de Tolobaka, moi, je n'ai pas bossé. Je n'ai pas bossé. Moi, je n'ai pas bossé. Nani Fali. Fali ou wapi? Donc, parmi on est artiste. Au fur et à mesure, on a Fali de poste non évité. Fali Ipou. Ah, Fali. La merveille. Merci. El Marabioche. Yokakawana. El Tichichi Sogichi. Bon, okay. Donc, c'est-à-dire. Qualité. La qualité. La qualité, c'est un artiste où il a bossé. Parmi Bazolongola Mboka Sony. Très bien. Voilà. Donc, voilà. Nagolo Bandingwana. Et puis, depuis, parmi Babossé, tu as l'achat à faire. Depuis Tobanda jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Nagolo Babongo Keno. Big up à lui. Courage. Parce que Mobile est solo à la Bandingwana. Voilà, merci beaucoup. J'espère que cette image est sali plaisir na ba Gaulois, ba Gauloise, ba mélomane, ya bonne musique. Ba tout balingaka papa ya fait tout balingaka musique ya mboka na biso. Et sali bino plaisir à trop Yampaka to landi. Image bazo tuna faire après ça ba qualité ya Fali. Ni pas drabi un bosseur. Dans sa parmi les artistes sur sa fierté ya mboka libanda. Il n'a pas lâché l'affaire depuis Babanda Makam. C'est-à-dire depuis que Babandi a carrière solo, Fali, il est toujours là présent. Né mon affaire rigola. Vraiment, côté studio trop ndeni. Nana comprendre na français ou tu comprendre na ndeni na. Yampaka, voilà. Il ne lâche pas l'affaire, il est toujours présent.
Parmi les artistes qui font la fierté, il y a Mboka Nalibanda. Ferregola à reconnaître Fali na ba grandeur wana facilement. On ne s'attendait pas tout le monde à attendre sur papier Valoba. Bon, on te dit Wenge Zara moins mystique aura 12. Ah! Mais c'est pas les bienvenus sur lui. Paru au sous le bon makam. Mais ça normal. L'engagement n'a été koloba awa. Batuloko là-bas frère il y a papa Hervé congolais, frère congolais. Fali. Il est là pour faire rigoler à Zalaki. Si il fait rigoler à Zalaki, ne bangonyo so bazaliti. Non bangonyo so bazaliti. To ebaka wenge sukaka na tutuka luchi. Pour histoire et la musique. Toke mana cours à musique. Donc to ebaka wenge sukaka na tutuka luchi. Ba eko bakisa Hervé Ferry. Hervé Ferry a eko ça la 5e génération. Yango bimisa ki bangonyo so wana donc eza mabete tangu mutu azoyeba ke Lazare pa azali. Abimisi Lazare na kunda mabeni. Tozana suko yoka frère na so Fali Ipupa. Azali lisuta zo. Mais un album na marché Tokos Gold. Eh yoka na raté gold yone comme des gold à Chimboki. Et yoka na lisusu te. Donc lelo azokota lisusu studio mais papa va ebisi bon za Lazare lève toi. Donc tu peux c'est bonne chance au moins studio ko ya so ko Simba pour mozalisi à reconnaître. Et ça m'a bête. Mozalisi à reconnaître toujours dans cette image tout le monde sous Ferregola. On lui a posé la question et il y a pas eu Nana Ketchup. Nana na ebi ya Maïdi. Nana Ketchup bafana VIP international. Ketchup na ebi atoke ko somba kamunde la so bi meti tout le Ketchup c'est nongo nyoso ba hotela. International. Oh. International so betata 244 eza déjà fait. Nana lelo na sosoli yoyo bana mabete. Jour musuna kingabwa na zena ngala moya le toko pas Inki Marley. Na pesi mbote pas Jerry Sukula na yoka nzembo. Et pas Inki Marley. Tenana bafana. Wande na lokuta mabete. Bafana na ebi bafana po ya Afrique du Sud. Nana bafana ya mwasi ya Fali. Te lokuta mabete au moins ma musu ndeto lobako koyeba. Ezali ka mususu. Nga na ebi tarik nga. Voilà. Na ebi mesemido. Nazalaka nae na ebi neti ye na ebi ete. Mutu akoyeba ya mususu batu na bango bazala. C'est que tu rejoins les points papa Hervé et voilà, il y a toujours le même ordre d'idée. Toi ben ngana tous homogène, tout qui ndenge moko, tous ba hétérogène té. Na bi o rejoindre idée à papa Hervé, nenga lobaki ya yebi Nana Ketchup té. Papa Hervé pa lobaki mabete po bakutana na ye wapi. Parce que esika bakutana te. Parce que papa Hervé a ronima muto na bakutana te, yo ke ronima na ye bien na procès ba okanga yo. Mais ba okanga yo, ba mona na te. Ba mona na wapi? Na likamuni. Na ba matanga ata mfunde za la. Ata fête ya batisimu ba mona na te, o ba batem. Batisimu ba mona na te. Parce que ba mona na wapi? Ata ba imaginer les gars na ba écran na ba réseaux sociaux. Si quoi bon papa Hervé papa na réseaux sociaux talaka. Oh moi c'est nani, ti moi c'est na tibo lobo, moi c'est ilunga. Ba ça so ni na papa Hervé bo moi makamba. Ayebi etepe akuyeba kana eye te tangu mususu soki nzambe akulingaka toza bato ko za na makambo un jour mais na limité. Tangu nzambe asalaki mokili tangu Ferry asalaki 5e génération apambola yi mutu nyonso. Et ça a été que Moutulobi a zoaté. Mais yo monité que ba propone ko créer polémique. Polémique on a créé on n'a pas les mêmes niveaux. On n'a pas ni niveau na linga na nzembo wana. Donc on a créé. Si c'est un niveau mais niveau pe na linga nango. On créé yango pe sali bango po bazonga lisusu na minoko ya bato. Po mutu azalaki azana yeti. Yango pe batutu boke na minoka na bosolo la politique tout peut s'il ba cop mais bosolo na politique une très belle émission. Félicitations à Israël Mutombo vraiment l'éthique la déontologie et ça qui respecté hier na moni comment est-ce que malmena qui artiste heureusement que l'artiste était également bien outillé à répondre qui est bien vraiment une très belle émission vraiment félicitations à vous cher aîné Nzambaza on a continué toujours au pambolo pe ça a toujours ba idée qui toko hein la génération future to copiera toujours mais ça l'a toujours bien il y a pas qu'à faire rigoler le après 5 ans maintenant à récupérer ma Cambounio surtout quand il dit après 5 ans à récupérer ma Cam
Parle au Kolobanin. Bon, na sens oyo alobi alobi na ninga mabete bateme ezalaki mabete na banzembo yuti kolekaleka na 5 ans nyonso eleki bamaki ayibi lilala akoseli George genre banzembo babeti parce que papa Hervé ye na sens so oyoki bokapi yo momo sentir ke nazali basapike yo momo sentir ke nazali ba carte rose ozoyoka mna ke makambo ezokende toyaki mpona koluka kodéfendre couleur yango lokola eza charge na ye yango papa Hervé azwaki charge na ye 5 ans afanda atala buzoba oyo esami na 5 ans bato mosusu basali ba 4 disque fwe na fwe oh nesi nani et babandi yango ba 1 2 3 basali basinga basala boye basala boye et en plus bakoma na technique mo boye o basala erreur ke bazoperdre yo kaka nasali sona nani nasali bacomplexe sona nani featuring bakoma baosuka ezala su featuring te boyoka son wana soki toye lelo soki toye na baraper moto aleki bendwa aza te lelo na monde chili moto aleki aza te ayibi bage lisolo ayibi bage asombi keche ah oui, félicitations à l'artiste Ferregola. Une très belle chanson en featuring avec Chili. Le titre s'appelle Bendo. Allez consommer ça sur Spotify, sur Apple Music, sur Deezer, sur Amazon, sur Boomplay. Nous vous signalons également que l'artiste Ferregola a plus de 4 millions d'écoutes en ligne sur Boomplay. Félicitations, tu t'as pas perdu ma beaucoup. 4 millions. Maman Denise, Shadrach et Miguel, André de Dubaï, pese rambote na fali di cap papa na Justina botambu sangai mokili kosala bien fali di cap papa na Justina Shadrach et Miguel ve chinois. Plein de bonnes choses à vous. Bertie Souvezara, André d'Istanbul, Tony Mayala, Mayoka, Papa Social, Dadi Matondo, André de Bundes, Espérance et Sandoku, André de Bundes également, Agerti Mayala, petite sœur Yamoto. Plein de bonnes choses à vous. Maramouza, bien. Exaucé, Tchelanga image, on a un pas à l'élo. Image, kana image. Tchelanga image pour toi analysant. Où est un formateur? Où est un homme de charisme? Leader? Comment on définit où est? Nous redéfinir sur le plan musicalement, Aza vraiment formateur. Sur le plan musicalement, Aza formateur. Et le format yo. Ah mais viens m'tachanga nanzela. Fait. Ouais. Na 1995 on yaka na voix na yo. Na lobby boy. Na yaka na voix na ngai. Limbisa. Wana yo mo compliqué nga. Eh, ngapela zotu na yo. Ça va. Yo mo compliqué nga. Kandate ke soko yo lobby nga la boyo. OK, ça va. Donc, Ouera, Aza leader, je suis d'accord. Ouera, Tché album, Atché Yembanakati, c'est une opportunité. Je suis d'accord. Mais Ouera, formateur. Formateur, c'est on parce que na yebi na ndenge zotindi na ngaite. Tenga na yebi tenga toni okaka. Biso na maison mère to bando benga e formateur parmi ba kombo na ndenge zalaki les rois de la. Ezanga ba kombo. Nde ya ona solo baboy. Ezanga ba kombo. Na comprendre que c'est ba kombo to ba kombo. Ba kombo. Ezanga onka ba kombo mais c'est réalité te. En tout cas, il y a un contexte autour de la ngaïté. Le contexte, c'est les rois de la forêt, tu bien les phénomènes, tu bien les formateurs. Donc voilà. Est-ce que vous combo sur base d'un événement ou sur base de quelque chose aux Osala? Oui, on son azali formateur. Azala formateur à format ferré. À format ferré. Voilà, merci beaucoup à Batutu Balandaratari Kengango Jini Gembale Papa na Ibertina. Medio Biboala, Yadjo Biboala, Bambote Nabino également, à Gelor Mitwens, Venangaï Moulolo, plein de bonnes choses à vous. Ça, Jamboka, Ferregola, Babissier, Bakali a défini où est Rasson. Comment il peut définir où est Rasson? À lobby, musicalement, formateur, Andimi, c'est un formateur.
c'est formateur andimi penza ke non papa va exaucer andimi penza ke wera so na format ngai oui eza na bato o bazelaki pe bazelaka ba créer yango lokola polémique non eza polémique te eza polémique te Ferregola azalaki na likabu na wenge mobimba Ferregola azali formé on est na chantier mobimba pour il avait des nokolias il y avait des présents Jibem Piana bafande batata de parlons de Werason non nazo lui même hier moko na plateau abi Wera formateur formanga aimta kotanga na nzela ye yango eloko nazoloba Ferregola azalaki na tanga o Nzambe apesa ye donc atoza na étoile taille yo pour que des classes autant qui les choses aient na boania bon moto ezalaki ba yo kotsa intelligence au professeur ayaka na yango eza grave te eza raison eza bongo o bongo to ko ba ranson lelo igwe de la forêt biloko azo sa lelo so ça protéger base ngazo protéger ba na enyos oh eza ne bongo a protéger yango langage yango a protéger ba faire tout protéger base parce que mon ba comment ki o bana boy bazaya yango to mona be Bilkinton na bi quartier là c'est comme une chorale wenge za bina makamba asa na raison eza lié ya ba rancuni quartier là eza lié ya ba rancuni chorale comme lié ya ba rancuni bah on est basé dans moins de zaga pour moi la maman cabo bah comment on a battu mon sou bora keretse on fout pardon moi je fais de quoi sur c'est mesdames y a pas rapport yo zara exceptionnel quand je dis c'est un grand plaisir que mon a faire rigoler avec toute humilité qu'on reconnaître valeur à Werason. Il faut reconnaître. Faire à ça moutou à l'équipe de l'école. Ce gars au boya moutou là président Werason non mabé. Pe à boya kiti. Basa on a problème t'es ça que bazo attendez ba mouna nakati. Matin belé. Belé. Président Ferré asa msuba voyage na eto président Werason asa tala wenge. Vraiment mutaza na wenge le on a un projet à wenge au conseil en stade de Martyrs. Ferabi ceux qui tant zoami à Rosala question ça on se 18 ans Rosala yo sepela azala azana tanzala ngana ko sepela azala metoko sanate a signé contrat na bato voilà toko sepela azala ni loko msusa ya Rosala après lobi comique ba résilier contrat et comique erreur tokozana posa azala po apesa biso bilengi o toyo kaka voilà mais siko soki soni musique aibisi produit na yeke na temps o kokina okosala makambo ete toza na temps ya dynastie voilà omoni te ke tosa eloko eza sentiment il faut topesa nanu temps lokola tobandi tobanda te eza tina juin lokola tobandi tobanda promotion ayebi ndenge nini manière nini oyo akoki kosola na soni musique soki bapermettre ye tokozala na biso nyonso eza ata papa Hervé soki aye te ata biso bakulwa oyo bilongi na biso koya ekosala bien ya mpaka nga bayi lotokika na baimage total je crois que ça sera la toute dernière image to analyser après to kota na ba point mususu ya dynastie après to zonga par rapport à émission ya hier na ndeko Israël Mutombo exaucer silanga su image yo après to zonga to analyser ngona impact okina kolela pinzoli na ngai barobine bokupangusa ngai te alobaki na nga na zela ya kozonga ngai butu momimana lalitese bapanse ebawa soki na kolela pinzoli voilà politicien yiba mbongo soko obongisa mboka bongisa moteke teka kwanga sango loba na micro voix tike la faire. Merci beaucoup na sepeli na batu tout bozo benga ngai pona ko encourager na musala to c'est la bino un grand merci na batu surtout Dadi Yakuza grande puissance monsieur 60 Yuka Bouikou un plan de bonnes choses à toi Yaya Bambote na bino surtout Rémi Ndombasi ba bote na bino surtout je lance également un appel à tous les partenaires et ba tout bo soutenir ba œuvre ba jeune émergence sur une télévision et ça on a besoin de partenaires si vous avez besoin de produits venez dans la émergence sur une télévision tout ça publicité produit na yo par partenaire tout beau soutenir so Django le padre mon partenaire privé depuis les États-Unis Motopamba yo benda salier maboko mibale yango on a beaucoup de respect un grand merci également à Bibi chez Umoso également
Papi Sapo, chef de ville, le partenaire officiel de Émergence One Télévision, mon vieil chef de ville, quand il est là, la ville est calme. Yampaka, Maloba Israël Mutombo, politicien, Yibambongo, Yibambongo, Soro Bongsamboko Bongisi, Muteke, Teka Kwanga, Sango, Lobana Micro, tu vois, je ne sais pas micro, mais voix, Koyemba, critiquer l'affaire. Na pesi sous mot et pas papa sango abosana ki quelques pages PD asala ki PD lesbienne asala ki lesbienne mutu pe a film ya porno asala film ya porno mutu a film bitumba vandam asala yango azwela ki passeport rouge et puis y'a mpaka au comme na mamba ba PD ba film porno tout ça ils ont un rapport en ligne. Et ça le sens c'est que mutu nyonso oya yaka na ba bêtise atika pourtant eza ya faire rigolo. Israël Mutombo ayoki savoir. Ok, cher des poules. Oh, mais on a danger. Si comme on est là, sali et papa sang. Ayoka David Abin akata makini na tempelo amoni yango en live. Mais ça l'homme c'est l'homme on cœur pour aimer la ranza mais ce ko bayembi. Oh ya ko na studio amoni yango mais so yepe na batubile kuna ba yemba te. Ba koko yemba te. Mais balobaka baza ba leader. Leader il faut chanter. Et un artiste et musicien. Ayo ana so ofandi na bandi cop na so beta linda so créateur crew mutu ayo ki di ndeto ande ko yoka ba tu concorde ba bless musika sika les arabons. Donc oh tous les lots ba comme ko ya ba aventurier mais yango papa Hervé fait a elle sous ko recadrer makambu ya musique sans monotonie dans l'album. Sans monotonie dans 18 chansons sans monotonie. Déjà presque un mois album comme ça évolution sur le marché zandeni. Évolution nango eza d'accord. Loko la population congolaise nyonso a comprendre que musala ya musique il faut qu'on laisse sa musique non musique laisse ça. Ba comme na mango kokota ko somba. Ba on tuna moni ma exander ba boma yango. Ba boma zande na bluetooth. Ba boma yango ke batindela ba batu nyonso nana banganda tout ba comprendre DJ soit $20 au kende somba ba méga au télécharger. Voilà. Ba giga au télécharger. Yango eloko tozana besoin ekota na mitu ya batu. Et non ça que OK pas wara moko boye ye mo abimisi ba CD na nene o mona miso abimisi mutu biso ekufa mais o azo ebisa mo faire mo atabu mais o sombika pota na bana yo batu ba mila masanga po yo gani. Dynastie clip à Royaume Congo presque 1 million de vues déjà. Babi félicitations à Bagolois Moussale Sami Malamu. 4 millions d'écoutes en ligne sur Boomplay, plus de 1 million sur iTunes, plus de 1 million sur Spotify. Bah, performance on a tout. Bagolois, vous étiez préparé pour ça. Donc, ezab nanuka pona Bagolois teza pona moki. Voilà. Pour balinga musique. Babane ko s'attendre ne eloko wana il faut ça la mapo 18 ans artiste à Zalagiti. Bato musu à l'étranger ba comment comment on est musique congolaise ekufi. Pour tout est koyeka la na ba 5 ans ka ben poli ba même à Côte d'Ivoire na Congo musique ezate et tout. Mais ay pona ba théâtre na bango ba salaka. Parce que faire quoi avec atikele ba 5 ans on a pona ba théâtre na bango. Au moins un album ebimi ben poli bazali sous terre. Ba commentaire eza partout dans le monde. Tina ba Tchad na ba Jamina. Ba commentaire eza partout. Place là qui c'est que bato baso sala théâtre na mutu o salaka musala. Musala o lelo et les sous kozomisa valeur ya musique congolaise. C'est bon. Il faut tout mettre la papa Hervé Maboko. Ce qui est salagité, n'a pas bêtise autre comme un coquin. Neto suki wapi Rodrigue Kipanza. Neto suki wapi Edimo bara prince à gaz champion à Makofi. Neto suki wapi. Président Gilwamba neto suki wapi. Mon isiko yango kaka il fallait papa Hervé à ça la 5 ans au PAN dynastie pour changer ba donner à makambo ya musique. Et puis si devoir na mutu. Avo sala nzembo il faut kanisa. Ba obozongi studio. Oké na bino po sala kama makambo salaka. Ou boké pour sala la bonne musique. Là ils allaient faire pas concert que bien té. Donc c'est que si qu'on a comme on nima déjà pour nous ba sala comme sala na ba ya chukuto. Na ba Tracy Eleza. Oh. Ba sala comme sala. Les autres disent que oh na nyonso bato ba neko ba na mona ta mutazo le kapesa ba mo c'était que vraiment pour la première artiste. Mais biso peut savoir merci tout le temps. Biso to yebi savoir na bango. Et bon bateau bazai ko finga. Voilà, bureau moi DG Polo, Pichu Botoko ancien Tracy Eleza, ba visa pour na maître Jeep. Bilanga Makofi.
leader na biso bilanga loyembo ye bilanga makofi ye au moins ba mettre nyonso bazaka pembeni na bato so ba yeke au moins na guerre to bimisaka. Voilà. Merci beaucoup Yampak. Assurément nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ferrego là déjà promotion continuer des émissions bénis à s'accumuler. C'était d'abord vers Willy Kayembe à sa l'issue émission na Nolitambu Mami Lela hier c'est avec Papa Sango Israël Moutouma. Un grand merci à Annie Malanga. Espace Annie Malanga là où tout ça avait émission. Vraiment mère Annie Malanga plein de bonnes choses à vous. Malgré elle ne partage pas. Voilà, Marie ne partage pas. Elle est là toujours. Voilà, merci. Message Amboka. Un dernier message à tous les Gaulois, à tous les fans de la bonne musique. Bah, on est surtout la bonne musique. Na osala Gaulois, na osala Gaulois, c'était gladiateur. Tu es bino musique, oh bino nyonso bozoyoka. Et ça génération nyonso. Voilà. Na ba koko, na ba jeune et tout et tout et tout. Moi na 15 ans yoka, il y a 20 ans, 25 ans, 75 ans yoka. Yango tu es beau consommer yango kaka. To senga bino eloko mususu te za beau consommer, bon mon a valeur ya papa Hervé. Ba archive éthique na bomo. Yango eloko tozana vraiment pour ça nan. Yango wana. Na yesiko na bambote mettre Z balibé porte-monnaie magique Rodrigue Kipanza et puis par vie Bosulo merci toujours bienvenue sur les monsieur penalty et dis-moi Ando Ibara Prince à gaz et puis encore PDG Vala Bumba Jamar City Bilengi Diane Moyo Maromina et puis Diane Loti ba petit na tout na ba mi Flor Bello. Voilà, merci beaucoup Yampaka Babi. Un grand merci également à Bertie Souvezara, André d'Istanbul. Plein de bonnes choses à toi mon ami. À Tony Mayala, Mayoka, Papa Social. Plein de bonnes choses à toi. PC Langambotina, Dadi Matondo, André de Bundes. Espérance Sandoukou, André de Bundes. Plein de bonnes choses à toi également. Un grand merci également à Jenny Gemba, les papas Naïbertina. Et à Joe Biboala, la bonne chose. Également, Médio Biboala, Gelor, Twins, Bambote. Nabino Nonso, Ekirindi, Kamumanakata, Istanbul, c'est-à-dire Tariq et Makasanda, Mondoi, Maman Mboka, Jaël Caps, Angèle Bangabanga, Nancy Longange, Mama Ser, Linda Kembo, Patricia Paula brésilienne, Vicky Mfouati, Kadhafi Mabenga, Maman Mboka. Plein de bonnes choses à vous tous, Babi. La série dédicacée continue. Un grand merci également à Kevin et Yelaela, Kevin Prince Boateng. Plein de bonnes choses à toi, mon ami. Nzambazano abate la bambote na batu. Maître Cédé Alamba, autorité morale Nzambe. Sentir Nzambe, c'est-à-dire Luanda Kinshasa, Maître Cédé Alamba, Maître Luison Tozo. Bambote na bino yango na Tariq Ngango. Maître Romaric bango nyonso to bambote na bango. Vraiment un grand plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission sur Émergence One Télévision. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, Julio Tamba, l'ambassadeur, le revendeur, Mtate Kagami Solo, architecte Eric Tamba, plein de bonnes choses à vous, l'assistant Vida Zamoko depuis Brazzaville, Ba Mbote, Nayo Bambote Nabatunyo, surtout Amri Hassani depuis Nord Kivu, Paul Saint-Condé, les grands Gaulois na Katia Bukavu, Bambote Nayo, Batu tout Bolinga Tariq, ma bibi chez Oumoso depuis les États-Unis, Blanchard et tous, Blanchard et tous, l'Américain le plus propre, l'ami du boss. Berado Prince des Amunda Yada Dangwabana Yada Dima Vungu Vungule Bambote Nabino Nyon surtout Bambote Nabino surtout Fils Nkele le général. Plein de bonnes choses à vous tous. J'espère que cette émission et Salivino bientôt le bel Mamboagitoko. Restez branchés sur Émergence One Télévision. Allez consommer Dynastie à fond. Dynastie à fond. Samata Ekila la Carteron. Plein de bonnes choses à vous. Major Bande de France. Bambote Nabino tourner ensemble. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement dans le cadre de votre émission Culture à la Haine.